Botala Info16, Botala Info16, Botala Info16. C'est Evan Omboka. C'est Evan. Tu baiseras vraiment les Deiko. Et tu vas baiser les Deiko. Wolf Migos. Y'a l'eau qui coule en moi et donc il est la source. Mon Dieu, Dieu d'amour, je suis tombé sous ton charme. Hey, y'a pas plus grand, y'a pas plus beau. T'es magnifique, de ton amour je deviens ivre, c'est romantique. Dans ta cour, tu me secours, je suis sans panique. Tu me donnes la sagesse, parce que même les scientifiques. Ton amour envers moi est pacifique. Les justes et juges fidèles dans sa politique. Il afflige ceux qui m'affligent dans sa justice. On lui a une parfaite ambiance, puisque dans les mondes qui emballent, tous les mondes dans les balles vertes. Plus qu'un fou, je m'en fous des jaloux. Quand j'ai tout, quand bien même vous m'abandonnez, je me mets pas à pleurer. Car Jésus est la personne des personnes qui n'ont personne. Je l'aime, je l'admire, au plus profond de mon cœur, je voudrais l'écrire. Bonjour, bonsoir. Bandeko nyonso oyo bomesana na kolanda masolo ya Sheffield. Masolo ya Sheffield ezali kopesama na ndeko na bino Richard Madeka. Esika oza na kati ya Sheffield, mais ezaka mpona Sheffield te. Eza na zinga ya biso awa ya South Yorkshire, mais ezali basé na kati ya Sheffield. Ya ontopesa nkombo masolo ya Sheffield. Masolo ya Sheffield ezali kolakisama na www.info16.com. Esikani oyo garçon sérieux tonton mwinga kwa nakishasa azali. Lelo te ko présenter bino ndeko na biso moko oyo aza na kombo ya Levi Kitambala. Tozalaki na ye a chrétien mikolo eleki ndasengaki biso ya kolanda ye esikani oyo asalaka entraînement yango na pokwa lelo ozomona biso tokoyamba ye mpe tokolakisa baaktivité na ye oyo azali kosala na pokwa lelo. Napesi bino nyonso merci mpe napesi bino mbote esikani totoki kolanda biso nzuzi napesi yo mbote. Napesi lisusu Linda Banzuzi kuna na Bradford mbote. Napesi bandeko nyonso ya Sheffield mbote. Mao Bilombi napesi yo mbote. Napesi bandeko nyonso na Sheffield donc bolanda biso bozanga te kokota na info16.com bokolanda bokomona oyo ezali ba activité na biso bokomona oyo ezali ba actualité yango nalobaki ndeko nyonso oyo azali na activité moko kosala boza na posa ete eyebana emonana luka biso pe tala na ba numéro oyo eza esika wana benga bakosala likambo eza na posa retrait de deuil baptême graduation et le nyonso ozali nango fête mariage anniversaire loka biso tozala mpona couvrir yo journée pe ekota na kati na site na biso pe bobosana te bosabone na kati ya www.info16.com. Apomer kuna na Omega napesi bino nyonso mbote napesi salon nyonso eza na kati na Sheffield napesi nyonso mbote tolanda ambiance oyo ezali kosala na kati esika na kati ya entraînement esika ndeko na biso Levi Kitambala azali kosala entraînement na ye. Botala Info16, Botala Info16, Botala Info16. C'est Evan Omboka. C'est Evan. Tu baiseras vraiment les Deiko. Et tu vas baiser les Deiko. Bonjour, bonsoir, esika nyonso oyo bozwami na pokwa lokola tolakaki bino tokozongela susu na biso Levi Kitambala. Lelo tozali na salle entraînement esika na biso asentraînaka yango toli kopose la question moke koyeba nini bali kosala esiko bazali. Merci na bato nyonso bolandi www.info16.com.
Merci. Tolandi yo parce que tobaki na biso oyo kolanda esika osalaka entraînement soki oza na esika oyo omoni ndenge osentraînaka sikoyo nayebi te na bale oyo kozala nango na ntango koyebisa bango bazali kolanda bon eza tosila bongola bino toyaki awa mosala epe alingaki mingi ya mpe kofomona kozwa mpe asepeli parce que tokomi esika okomona ozali kosokola eza mpenza esika moko oyo ezali malamu mpenza mingi na sikoyo oyo kozala na question moko nakoki kotuna yo esika oyo ozali boye namoni bandeko baza mpenza ebele oyo komona ke yo oye esika oleki ozali motofikini okokana esika ozali awa difficulté liboso mpena ebandeli ezalaki mpona langue obikaka biso difficulté bagage ya moma langue mais sur à mesure nabandi kotravaille natravaille langue mpe naoke classe naki bacour mpe anglais soki obandi ma bagage ya moto ezalaki ya misiko osino te sava epuis ma difficulté moso makasi ezalaki ya matériel naza na oyo eza wana lawasa na wakomote donc oyo na vie rapide epuis il faut temps ya komaîtriser koutiliser yango biso osetilize yango bien te oyoba nokweya ya vitesse makasi wana mpe mwa badifficulté. Merci badifficulté oyo ezalaki na mwa wana bandeko ozali kolanda biso na 3 fois w.info16.com donc ozali toujours na ndeko na biso Levi Kitambala esika nde ozali komona ambiance na kati ya entraînement na bango ndenge ezali kala mingi te bomona ndeko na biso aza na kati wana aza kosentraîne aza kotambola yango nazali kobenga bino nyonso ntango bozali komona ke azali na bajournée oyo eza ya bacompétition tozangaka te koya mpona kolanda ndeko na biso Levi Kitambala. Levi Kitambala nazongi susu epai na yo ntango nazotala sikoyo namona mpenake wi ozali à l'aise namona mpenake wi oza na kosepela mosala oyo ozali kosala justement ntango ozali kosala entraînement na bino ezosala à peu près combien de heures au centre opemi parce que c'est semi-professionnel quoi. Condition de bâtir l'autre salle sauf que batamo ezala mpona komela mwa mai ça va merci donc ozali kolanda toujours na biso Levi Kitambala soki eza na esika oyo eza juste ozwaka biloko oyo ezali kosala biloko nyonso oyo kosala esika okiaa comme ça bino botala yango bamoko ozali na posa ya kosala mosala oyo toujours to kobeta basket ndenge oyo azali donc botala epe ozali kolakisa bino ndeko Levi Kitambala ozongi epa na yo valeur naza na question te ozali kotala caméra sikoyo okopesa message moko mpe bandeko nyonso oyo bazali kolanda yo koexplike bango velo eza komo basala yango ndenge mpe ndenge explike biso na liboso napesi na bino merci ndenge plus na site ya biso Info16 bandeko to ya mboka ya Congo boza partout na monde mpona na Info16 bon ozaba image bien quoi donc elongo naloba mpona siège matériel eza un peu difficile ebandeli travail nango eza biloko eza matériel eza trop cher nano mpona kozwa nano akoka avoir des moyens mais chance que toye na place moko kino club ye na bani mosala basepeli na ngai bango mosobesa mosala na osala yango basepelaki basomenga oyo toba biso moko ebele donc kosalela yango mpe pe kobatemps balakisa kosalela yango ndenge ya koloba vitesse mpo ekimaka telema to bomona bademonstration peut être esala entraînement ekimaka telema to fozala temps ya maîtrise bani ça va merci bon tiki yo tano parce que kala mingi te kozala mais toujours kozala esika oyo mpona toujours kozwa baimage ezali mpa na yo bandeko bozali kolanda 3 fois w.info16.com oza toujours na kati ya ambiance entraînement oyo ozali kolanda ndeko na biso Levi Kitambala asuki
Bengi Bionyonso boza partout dans le monde. Bo s'abonner na kata site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the Info6 website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because they will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.info6.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Boko tá na Info6, boko zwa informação a solo. But you come. Please subscribe to www.info6.com. Like the video, watch the video, info6.com. Like the video, watch the video. Botala Info6, Botala Info6, Botala Info6. Sit Iban Omboka. Sit Iban Omboka.